liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba pona mokili mobimba to tombeli bino nteke elamu na kombo ya nzamba bakoko pe na kombo ya balongi nyonso oyo banyokwamaki pona kolukela ngai na lokoso moyindo ya mokili mobimba bonsomi. Donc toza na 313e édition ya kotombola lokumu ya mama Kimpavita yango tozo présenter bino ake tozali juste na salle oyo toko célébrer manaka mama Kimpavita azali na biso na bomo ibwa seko mokolo le 2 juillet tolobaki tobengisi 200 personnes et voilà toye pona kofuta mbongo ya salle de façon to lekisa fete na biso na kimia nyonso ya nzakumba matondo na bakoko pe matondo na bana ya bakoko nyonso oyo batie molende pe bazali kokengela likambo bakoko eyebana pe ekende liboso pona tokangola mana nyonso. Donc tozo continuer life na biso mais to présenter ka salle. Donc voilà salle to bengisi 200 personnes awa na etando ya Maroc pona to sepela na bango to kabola bilei ya bakoko oyo kobakisa ya biso souffle pona tolonga bitumba oyo ezali liboso. Donc 313e édition ya kokanisa oyo tobengi lokola mama Kimpavita azali na biso na bomo ibwa seko. Donc oyo nyonso tozolakisa eza salle et tobengisi mutu nyonso tout le 2 juillet 200 personnes awa na etando ya Maroc pona to tombola lokumu ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai soki biso tokanisi bango te nzela na biso ekozala bloqué kasi soki tokanisi bakoko na biso butu mpe moi nde bakozongisa bondeko ya biso na bango mpona bakabela biso manaka mwa sika liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko ekotikala seko. Voilà toyaki apona topesa mbongo ya salle tozoverse mbongo mpona makambo etali le 2 juillet tolobi tobengisi 200 personnes mama Kimpavita azali na biso na bomo ibwa seko pamba te bakoko na biso banyokwamaki utakala kasi biso so tokanisi pasi oyo bamonaki te elingo lobaka nyonso tokosala ekozala pamba yango tolobaki ke biso toza engagé toza ba responsable ya bakoko yango tozo gaspiller mbongo à tout moment pona bana ya loposo moyindo nyonso ya mokili mobimba bayeba kibo bango kibo biso ezali soki toza ba congolais to pe ba kongwa kibo congolais ezali lolenge na biso minoko na biso bwanya na biso raisonnement na biso makanisi na biso. Donc chaque peuple a na makanisi na ye mais tolobai déjà que ba européen ba kotisa biso makanisi na bango to commence ko luka to se développer na makanisi o ba européen ba kotisa biso nzoka ezali makanisi ya limitation. Donc mutu a développer na source ya makanisi na ye. Donc bakoko bazali na makanisi bazali na bwanya ne sengenga na yo to tyango na bomoko to tombola yango pona e produit développement mais so biso le poso moyindo ya Afrique mobimba toza ko luka développement na makambo ba européen ba elaki biso to banaka ko potana ko souffrir ba guerre ko bomana eloko bozo wela eyebani te nzoka nde soki kimbangu apesa yebino ba kibo continuation so bozo dondwa na yango na Afrique mobimba ezalaki nde pona bozwa responsabilité ya kobatela bomengo ya peuple wana pe bobimisela bango salaire vis-à-vis ya bomengo wana nzambe akabelaki bango likolo nse liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Donc tolobika ke mama Kimpavita azali na biso na bomo ibwa seko kombo ya nzakomba ekumisama na mabota na biso nyonso. Donc tokosala live mpona kopesa leçon du jour ya makambo etali pub ya mama Kimpavita mais oyo tosali naka ouverture ya pub pona bato ba comprendre étape d'évolution oyo tozotambola na yango na minute oyo. Donc tobimi na lelo tozosala makambo etali kolouer salle pona manaka oyo tokozala nango le 2 juillet mama Kimpavita azali na biso na bomo ya seko liloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso otikala seko tolobi ezali 313e édition ya kokanisa mama Kimpavita depuis le 2 juillet 1706 jusqu'à le 2 juillet 2019 totombeli mokili mobimba nteke elamu Kimpavita yaki na Congo pona kobikisa baindo bilenge to telema pona tolanda Kimpavita bamama to telema pona tolanda bakoko Kimpavita nyokwamaki mingi
Pona kolongola boumbu na Congo to telema pona tolanda kimbangu bapapa to telema pona tolanda bakoko banyoko maki mingi pona ngai na yo tobika bilenge to sosola pona tolanda kimbangu bamama to telema pona tolanda kimbangu biso mbamba bakoko bangonde bwanya mayele bapapa to telema pona tolanda kimbangu bilenge to telema pona tolanda bakoko kimpavita zongi na Congo pona kozongisa boyebi ya baindo to telema pona tolanda bakoko bilenge to telema pona tolanda bakoko Kiloba nzambe bo mwa seko oya bakoko na biso ekotikala seko bon to kozonga na ligne na biso bakala mingi te puisque toujours remplir certains documents awa pona et protéger biso na mkolo ya le 2 juillet to bengisi 200 personnes étant au Maroc pona to sepela to tombola lokumu ya bakoko na biso banyoko maitango molai pona to kangolama pona to bénéficier bolamu ya bomoto na biso o to bungisaki depuis le 3-5 mois 1491 jusqu'à nos jours tolobi 512 ans ya colonisation pe ya souffrance elingo lobake bitumba o bato bazo bunda na kati ya mokili lelo yo eza koto na biso ba indo eza koto ba mindele na koto na biso ba indo to bike bitumba babunda ngo na katikati te donc bitumbe bandaka na 1482 depuis arrivé à Diego Cao puisque tu expliquais déjà que basangana ki na mokili ya Portugal basala ki réunion il y a 62 ans na étude na bango plus ou moins une année à dire réunion pona balongwa na engumba ya Portugal ba yingela na engumba ya Mbanza Congo et depuis bato wana bayaki bakoti biso virus ya makamu oyo ezoko faire nuire l'homme noir jusqu'à présent et yango biso sko to botami pona to banda ko traiter combat wana bandaka depuis 1482 jusqu'à nos jours pona tozongisa réalité ya mobimba ya bomoto na biso eloba nzambe bo mwa seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya nzakomba solo pona mokili mobimba